Yo lobaka osambela kasi foboto nini. Iyo pesinga. Iyo mamito nzumba e. Yo lobaka osambela kasi foboto nini. Iyo pesinga. Fani kake o. Tonga mokongo mamara. Nakomi ndeke sonzala. Nazamba tene balete. Namoite na butute. Pasi ya bolingono ya mbongo. Portali lite fungwami. Moto balingaka vraiment maboyaka nyokwama na vie. Tout le monde a ba grand chanteur lokola ba Hervé Verregola. Mais ye anakati ya nzoto na azana chacho te. Mais tala ndinga yimba na Koffi Olomide. Ozomona. Donc Bourrompela la même chose, Sam Chintu. Sam Chintu ba neno sa sala na quartier latin ngape na zala na yewana. Mais to betaka album moko nga na yeneni magie. Donc quartier latin pour mutaza na quartier latin ils allaient par demande express bien te volonté express ya Koffi Olomide yemoko. Modogo Abarambwa. Ngana yeto sala ba né des années tout ça na quartier latin mais to betaka des albums ya magie na V12. On avait dit que Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ma Référence Télévision. Un grand merci Nabino Toubouzouili Bakouya Kolanda, Aura Dimanja la Cléopâtre de la presse congolaise. Abonnez-vous sur notre chaîne Ma Référence TV, abonnez-vous massivement. Un grand merci à Lionel Tiamala, à caméra, pourquoi pas Binouignan Sobolinga, Aura Dimanja. Là je dis merci beaucoup à mon DT Christian Kenzo, à ma patronne, la patronne de Ma Référence Télévision. Donc merci beaucoup Nayope, Bambou Tebele Place aux Ali. Pati Makasi garçon de Paris na Bossaniote, pourquoi pas Hervé Loutete, donc Binotou Ngara Orabo Saboni awa nazanga mokote lelo nazana Eric Touchi. Donc dans un président Eric Touchi, ngana binoto découvrir ensemble. Donc ensemble quand des tours sur l'endetto découvrir Lionel Tiamalozo Panza déjà caméra. Bonjour président. Bonjour la Cléopâtre de la presse de la chronique musicale, voilà. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous, je pense. Ouais, ça va, ça va. À part que non, tout ça, toujours qu'on déplorait décès. Na kati il y a Moussa Nabiso, il y a musique, surtout frère de Soussou, grand frère propre, Bokulaka. Donc, moto asarama mina, misara amso musique, papa, fanfan de Molokai. Ataï koktika biso, binomo biso bayebi, bana viva bayebi, batapoto bayebi. Azaki mise monene o ya binisa, pe asepelisa ba mitema bato ebele. Musique na biso bato bazoko kende bato bazoko boktama donc ezaka na note ya mawande o moninga lelo na ndimi ko yamba mais parce que tout ça vraiment na matanga moyembi monene mobini monene akelaki kukufa vraiment donc voilà donc mais quand ndenge zabika ke no bon mokilango oyo na ba maladie o susu ba corona o susu donc bato belé na par-ci par-là dans le monde mais bon à part ça menga personnellement je n'avoir pas de distance, la distance des gens des alliés. Donc, tu es commis battre là parce que c'est protégé et c'est protéger ça. On battre on battre la paix, mais je suis là, je vais très bien. Merci. Ok, Eric Touchi, Batubazo, Landabiso, Bana Posa, Bayeba, Eric Touchi, Azana, parce que dans la Posa, on ozongisa. Ozongisa mémoire, il y a Batu Belé, Tobetano, Masolo, il y a quartier, la Tinfa Tokoma, Eric Tokoma, Oyo Zalelo. Est-ce que nous eloko nini okosa ela ba fan o bazolanda yo chanson nini oyo beta oyo evra okozongisa bato bazonga nanu yo lobaka osambela kasi foboto nini iyo pesinga iyo mamito nzumba e
yo lobaka osambela kasi papa yote nini iyo pesinga fanika ke o tonga mokongo mamara nakomi ndeke sonzala nazamba tene balete na moite na butu te pasi ya bolingono ya mbongo portali te fungwami moto balingaka vraiment maboyaka nyokwama na vie mami zokere na pesi bino sombote voilà boyebi wana ezali nzembo ya quartier latin ya grand mopa o tobetaka na album ya force yani album ya V12 ezalaka déjà après album ya quartier latin magie de eso kosala sikoyo album wana komonongo V12 ezalaki ya yemo grand mopa wana ezali fo ezala na ba année 1900 parce que na côté na quartier latin en 1993 na 1994 tout ça l'album il y a Papa Bonheur et Papa Plus non album il y a Noblesse Oblige après on a joué 95 décimal tout ça l'album on a il y a V12 si ma mémoire ne me trompe pas voilà en tout cas président le tozanayo obetela biso historique muke ya quartier latin pour banona wana vraiment na batu bayo botama mikolo bana posa ba ibano historique moi muke ya quartier latin. Bon, quartier latin ezali orchestre yemoko mopa au grand mopa au Koffi Olomide songa mbeli babetaka likofite asala kango na bane mo ngana zakana monte ngai na obana ho beta lisolo ka partir mokolo onga na kotaki parce que na kotaki na ngai kana mois de juin oyo ya mbatino so babotama na juin en tout cas na pesi bomba mbote bon anniversaire na ba natif fini sur juin na kota pe na quartier latin na ilanga ka ngaza mona ilanga na kota quartier latin na juin et en 1993 nakutaka baje ba Suzuki 4x4 bazalanga na kati ya quartier latin nakuta ba Willy Bula bato kosala album na bango moko basala ngo komo nango ezaka etage asuka bazemba abuluye ngoma ye abusimba mama ngoma ye nzema pene sala succès série wana à part style Jamaïca ya Suzuki 4x4 ezalaka nzembo ya Willy Bula na pese mbote koma nzembo nango ezitende neke no ngombe ningi sa mokila ningi sa ngombe te oyebi nzembo wana ningi ezalaka kwa. Alors là na wana biso pe na bana kutaka pe ba bienvenue à Chokoro quartier latin et là déjà c'est comme un orchestre mais biso pe te roya na ndambo on est Koffi alinga yeke no avec a besoin que notre yemba bon le roi atala biso to na musique série wana avec notre yemba pi Koffi pa ki ko accepter nga na 1993 ne to continuer giti ne to sala album ti to comme na niveau que notre beta ba Bercy to beta na tout ça album la force de frappe au bino so boyebi nzema na chaki wana so balinga mingi bébé donc les solo peneza pena molayum to poser nga ba question quoi. En tout cas merci beaucoup lelo tango tala Koffi Olomide o jija kaina nini Koffi Olomide azali musicien azali parmi ba musiciens oyo mboka na biso Congo et ezali pena ya bazana ngo ya lokumu parce que vous voyez musique à Koffi Olomide batebele baye barapenda penda te baka que non aimbela kaka basi alingi bolingo trop mais ce qui otali pena na quatre musique à quartier la tontaine mimi na quatre musique à Koffi Olomide au mona que non il y a donc maturisme moko za na kati kuna aloba na kati nzembo na ye makambo Koffi Olomide aloba na banzembo so ibozu pena temps ya ko décortiquer banzembo na ye moko bomona kaza mutu moko oyo avant naka azokanisa makambo mokili ndeni mokili zo kokende. Par exemple, ezali ebele. On a repensé na n'importe quel nzembo kaka olinga kana na à la volée kaka. Ngana linga kena motema moko. Nzoka mwana mama kanela kanga motambo. Alinga kiati yanga ina molongo ya zoba. Soki okola kisacha kukola masalaka mwangele. Lobi la bia ko ya kofinga yo. Ngana zuide ya bonganya e. Ozomona déjà partir à parole on a pamba. Et puis ça biso leçon mo que no abi moto oyo batemo kili bazana na bango ka ndenge mo boye ato salisi lelo mais tango salisa yona yeba ko la sûreté que no un jour lobi azon solo ka bien wana et le quoi que no ozo la sa chaku koloba allo chaku koloba nika allo mais ayebi sens ya allo wana te ozomona ezali na kati ba profondeur banzima Koffi ezali na ba profondeur mo boye openda à part Papa Lutumba bien sûr ou bien sont les grands poètes à part ba grand chanteur le quoi ba Pépé Calé on peut vous avez thème à part ba
papa Franck Lassane obayimba koleka bipai nyonso bileka zangitina okomi lokola ndeke luka matete yolo mababa sina biloko pembo ke ile bo pembo kamonene zone tuku mibale na minei okosilisa ndenge nini okosilisa mvula nini banzembo wana esa banzembo mokeno oyo keno baya koteya batu keno kotambola par-ci par-là eza malamu te moto moko ifo azalaka na nzela moko alandelaka na vie azala te keno touche à tout donc eza baconseil nzembo mpona biso bamusicien tozala boye ezala moyen d'expression oyo keno okoki koéduke nango peuple bon koéduke kaka te mais kopesa conseil kopesa moyo ezali parce que biso babayembi oyo nzambe ntango apesa biso bamingongo oyo apesaki yango mpona nini parce que mongongo so napesi yango eza soki moto ayoki yango akoyoka makambo nini azwa koloba parce que mongongo ndaje na matoyi esala ya kitoko alors maloba mpe ebima na kati wana ifuza mpe maloba mo mpeza ya kitoko ozomona donc yango rôle na biso tosalaka wana mais parmi bato basalaka baremplisa rôle wana très bien na kati ya mboka na biso na kati ya mokili oyo yango momonake no Koffi Olomide méga star Koffi Olomide abeta ba 50 non pendant artiste azwa prix ebele à travers le monde donc c'est vraiment un monsieur oyo pena ayebi kosala mosala na ye na ndenge esengeli voilà. Ok, voilà, Eric Touchi toujours continuer toujours pesa biso na différence ya quartier latin na ndenge binu bozalaka na ndenge quartier latin et koma lelo est-ce que pona yo okoloba nini par rapport quartier latin comme ndenge yo moni différence na place ni donc selon yo moko tango mona quartier latin ndenge tozala kobi ndenge tozala vraiment quartier latin ezala ki muna oya bafali pe ndenge yake okoma donc selon yo moi différence wana na yebite ngana mona ka musique quartier latin ya ka musique moko parce que basala ngo ezaka ka ba musicien ya quartier latin ezala fali ezala ba Modogo Barambwa ezala ba Soleil Wanga ezala ba Jordan Kusa ezala ba Mirage nani supersonique ezala ba musique ebele o balika na kati ya quartier latin ba on so basala ka musique moko musique yango ezana ni chacho musique ya Koffi Olomide ozomona non biso ba musicien na biso ba musicien oyo biso ba Eric oyo tu as ko apporter ka un petit plus na kati ya idée ya maître na biso Koffi Olomide ozomona biso to koza na so ba passager to koleka burompela leki nanga ayemba danger mais ça la part na na kati ya quartier latin Koffi Olomide reste toujours Koffi Olomide Eric Tutsi abeta bébé mais lelo yo to beta masola ba ya ba encore to beta masola ba fali poupa tout donc quartier latin musique nango échange raté mais aka ba génération de batu na batu bazoleka na moto aso apporter pierre na ina kati donc changement wana normalement pour nga binon de public ne bo mona keno ate nga na préféré ki période ba suki 4x4 to bazina ba mdonga chokoro hein paix à son âme moninga nga wana zaki un grand chanteur atika biso ba génération ebele le kana kata quartier latin ba sœur na biso lokwa ba mokangi des ba yemba pe na Koffi Olomide papa na biso lokola ba papa je sais que beaucoup tata ba yemba banzemo lokola nani ba ngobila wana natikali sezero nga natikali maboko mpamba moni nanga ke atikeli nga sendaka ye akozonga na lelateo mobembo ezalili wateo na zela yeo atako basekinga nsima na kipate masu ememi ye monano motako teo na elate mosuko sobi neti banzema ndenge wana okotiango na domaine nini okotiango na catégorie nini ya quartier latin to ya bato akala to nini ozomona en fait en fond musique à quartier latin eza musique ya Koffi Olomide oloba est-ce que musique Koffi Olomide a changé musique to quartier latin ne m'a changé musique donc voilà voilà n'habitez quoi mais le mal bango ne ba yebi ba kenote biso to mesana mingo lia fumbo parce que série burompela ya quartier latin tozo yemba penza tozo yemba te to mesana yemba mais maki nous peut côté na quartier latin osakana te tala ka ndombolo burompela soka mati likolo kitabo bloqué bwa wana nga coin nga mambo bina no bulutika na ko yemba kaka so burompela mati bloqué na yona bloqué ngabi o ba fero patika ngaro no mona motuna donc batu ba porta pierre na bon na quartier latin donc en tout cas Olomide reste Koffi Olomide chacho tika la kara chacho donc c'est comme ça mais est-ce que ba série moto yo kaki kozonga ki quartier latin place okenda ke simba ki tende sala kozonga quartier latin to ndenge
Bon, en fait, nous savons que le quartier latin, Toya Kaka, pour nous ressentir les Kamumbo Oyo, selon Démon de Kofi Olomide. Vous avez tout le monde a un grand chanteur, Hervé Verregola. Mais il y a un autre qui est en train mais il y a un autre Kofi Olomide. Vous avez donc, quartier latin, pour nous, dans le quartier latin, ils ont par demande express, bien des volonté express à Kofi Olomide, Yemoko. Donc, ce qui est au moins série wana, nani Hervé Gola Koti, série mon père qui n'a pas Fabrice Paya qui peut pas produire dans la Kofi centrale. Ils allaient par rapport à ma profil, azali, à la plateforme, à la mutu, à la image, à la icône. Vraiment, notre présence dans le quartier latin, parce que nous avons sali comme moko na moma wana. Donc, bon, on a créé un Hermoussou, Talaka Ngainet par exemple. Na côté de 1993, mais dernier album, on a fait dans le quartier latin en 2006, dans l'an 2000. Vous avez donc, pendant tout ce temps-là, on a fait 4 albums dans le quartier latin. Au moment donc, on a de temps en temps, sur le dans le quartier latin, et ça parce que nous avons les emplacements qui sont utiles à ces moments-là. Na kati ya makamba Kofi Olomide na makati ya makambo ya wakasa na makamba ya quartier latin. Donc comment on ngai na quartier latin et dépendant même pas na ngamoko. Et bon ngapa dépendant parce que na za jeune artiste. Na za na zo luka na yeba na zo luka que non banzemo na ngape moi message na ngape que continue mo kili que non mutu mo yemba ka boye. Na mona ma situation mo boye na yemba ka pe mais mutu o abana liboso na biso Kofi Olomide ne mta pesa biso espace. Ce que mon na quartier latin sérieux on que nous mon pao. Et tout ça ça côté sérieux on mon koloana mais so tema que na wana alongo ka pona nini ayemo aisa que non après ça va raison na donc pona nga en tout cas na parce que ça na mwana oluka musala yene mutaza pesa nga musala voilà vraiment réfugié mais 33 ans quartier latin tout le monde a quitté oui Nazaraki invité vous savez quartier latin ezali famille bien sûr mais tout ça déjà un individu ou tout ce commis dans ma responsabilité monsieur c'est belé on a na 32 ans na zalaka non na 32 ans anniversaire zalaka mazoa même cadeau à voiture tout ça donc mais na 33e na été parce que na zala ma contrat moi fana kobeta kota ba Goma tout ça bon l'invitation il y a ba 5 non ils ont na Kinshasa mais ils ont na Brazzaville en tout cas na vraiment na 5 équipe excuse na ngai parce que invitation équipe moi et qui retard il y a au moins na croire qu'on se présenter mais en tout cas quartier latin 34e Megozala tous allons vivants 35e Megozala donc si mon pas au cas mon colombier m'a dit non zambe bengi yene comment va que c'est ce mon ko na kufi au que c'est pas kufi la éviter na subvention to tika to sala quartier latin nini to éviter mais pour l'instant en tout cas ce qui alors que les alliés ba que nazalaka toujours na Kofi Olomide à chaque fois on a besoin nanga so na moni que naza disponible en tout cas nazalaka nanga y a pas de souci quoi mais sikoyo kota la boye ba tu o ba bima na quartier latin ba frère na o ba bima ba quartier latin ba fali ba bourron pe là est-ce que vous temps ya ko kuta na bango pe moi fitness na cadre ya featuring nezalaka bon moni biso quartier latin tozali musique biso sala raison ne mona ba musique ba tututé pona muta auto orchestre musaye banzema Kofi ezala banzema moko à thème ça veut dire quoi parce que mon pas oye montant en banzema na ye azo rapena tant ko fignolé na so ba kino makambo susu mon pas oye mbaka na so akoye mbalelo boye o découvrir après quelques années que non ngaka saka lo baka boye na pesa mino bete mino solo moko boye toke na mboko moko mona ngo Togo batu ba Togo bien et là Togo ezala na Togo côté kuna alors capitaine Togo zani bene enani Lomé il faut ça bon dans habiter na bon voilà côté kuna kaka alors sikoyo kuna siko ominze moto maka anga mama ba kolelanga anga mama ba kokundanga pona yo mama pona yo oh nze moni sala succès serimo ba côté kuna mais cela to comme siko na nini na mboka wana Togo ba bazo yemba ngona kitogole ba yemba siko kana bazo yemba siko mama gbeka gberikan po mama gbeka gberikan ko fire wo sombro oh suko biso bi o biso mama kamini bo traduire biso non voilà suko bo traduire biso makami bozolo ba bon ba o toloba mama
mais fufu essaye tu as besoin de fufu nous allez que nous la fufu. Imagine-toi. Tala nzembo ke no biso to ba makamu susu bango kuna ba yemela bango ke mama tokinzala lambela biso fufu tolia. Alors biso to nga mama nga ba biso to ba makamu bolingo. Bango kuna ba togolais bango ba travailler bango na ndenge na bango. Et ça la succès kuna donc nzembo wana na ebisiyo ti lelo yo donc soki na Togo na nani na Lomé o mona pena ke non nani nzembo wana mama gbeka gberika ko mama na bango donc mama lamba fufu to na pour ça on lia. Vous comprenez que Banzemo Nabiso, c'est que juste illustration. Banzemo Nabiso, ils sont très différents dans Banzemo Batumsusu. Et on a que nos quartiers latins, à chaque fois, qu'on filme un rénovateur à Makamnae, quoi. Donc, tous les appels, on a un musicien sous-souté. Et on a que non, à chaque fois, Kofi est toujours éternel parce que tout le monde a rénové vous allez ndenge moko te na ba musicien mususu bino nyonso boutaka même nzela non boutanda ku moko bafali ba burompela est-ce que vous allez ndenge moko te na ba musicien mususu ba musicien orchestre mususu otulinga question que non so biso na biso to ndenge fali pour pape ya uta quartier latin burompela pe dans na sens wana ni na tuni est-ce que frozoata ya ko fréquenter bango pe bo senga na moi featuring pe na sens au début na sens wana OK excusez-moi en tout cas na comprenez que mal question na yo on me dit que non na quartier latin mutape ça ba rôle ya mutu na mutu ninga so beta wana ne to beta wana ezaka ko fiye moko mais à ma grande étonnement en fait singa pe na camarade lelo mutu lokwa borompela par exemple banda kota quartier latin ti alonga na to yemane album moté le passage à borompela banda kota quartier latin ba no ba masala ba concert donc ngana na to yimbati mais to beta orchestre moko mutu ayaka na période na R kanil kam na zoloba neti fali par exemple fali poupa ngana to sali daka 2 albums ya pamba to betina ye album ya attentat na force de frappe Borompela la même chose Sam Chintu ba neno sa sala na quartier latin ngape na zala na yewana mais to betaka album moko ngana ye nani magie modogo abarambwa ngana ye to sala ba ne des années to sala na quartier latin mais to betaka des album ya magie na V12 ozomo on avait dit que ba presse ba ni ba fut na quartier latin et dépendaka na ye moko Kofi Olomide. Ozomona donc biso tozaka ba représentant et le col aux beta jeu d'échecs ou bien jeu des dames yemo mutazo beta dame ayi makamnani on sala bi pam beta pam et c'est boyeba kenzembo oya gambela bakanga soma zigara pe bakangi pona kosoma bolingo tu es pas mana morinho talangai de piro talangai pardon boyeba kenaimba ngapena imba na kata album wana ozomona mais ils parce que nga mutu nazaki envie na place wana mikolo wana star ezaki nani Cindy le cœur et bon pona lelo kasi est-ce que vous rêvez en auto zo imaginer en obo ça la pe featuring na bandeko na yo wana mais bien sûr musique ezala en football te musique to tekaka performance ya ni to tekaka des sentiments ozomona biso to tekaka sentiment to tekaka kwanga te to tekaka mapate to tekaka pe maté mais to tekaka kaka ba son ya bien bani ce qui besoin se faire en sentir ou bien nani moko comment ça s'appelle un producteur moi mon ami Eric nani non ni na okaka voix na yo nani oye manem suna Fabregas na oboyate oye par exemple na faire cher de pour na oboyate oye par exemple na leki na biso za mikolo aso yemba lingala na eza moi rotenga matenga mame azo yemba kitoko bina filé. Hein? Donc vraiment on a boyate. Donc ça dépend quand même à parce que bisonné tous araboyé tous ba produit to mité kakande. Donc soki moto amone ke no abi Eric tout le quoi za na gwa madesu na moni loso ko za ta Fabregas donc Eric tout contre Fabregas c'est loso na madesu. Anga dame biso OK promet na boyate. En tout cas, il y a solo la vraiment c'est belé na moni signal kuna déjà comme pesa ils osenga déjà to kata mais il faut vraiment to solo là question nga esuka poto chité sko yo moko pe bando bandi osali mouvement na yo c'est comme si on boit que l'eau mo boté peli en plein studio on a profité pe na merci pour na micro na bino na caméra boyebaki que nous avons na quartier latin naza toujours na quartier latin au besoin ce qu'on fait le benginga mais ce qu'on a dans carrière solo ça veut dire que bébé boyebi bébé
bebe wanga wa motema e pasi eleki nabongisela nzote kimanga nyonso omona poser nga question yango te nayembi kaka parce que baspectateur na nga bazali na besoin nango voilà donc voilà mpe ezali kaka esila te ezali nango toujours donc soki moto aza na besoin ke non acontacte nga mete naza na banzembo ebele na osala naza déjà nayebi ke non amigo tieni tabwanda na kati ya Paris ayebi déjà ke non makambo yango ese bandaki na numéro de téléphone voilà justement parce que na Lille bato ya Lille nyonso surtout le maire de Lille ya Diafron Bokofo abi ke non mbalo yo na kati ya Egen parce que album nanga comme nango Egen ezali financé par bato ebele na kati ya Allemagne naza déjà na bato lokola ba la famille Wena yeto avec maman Nono Karine Wena Ida Wena Eric Wena donc bazali wana na London naza na Cardozo de London Dimba Mindo bazali wana bazo soutenir album na kati ya Zurich et bende ya bagba comme on a nani Dido Iolo mwana ya mombele ya solo na kati ya Finlande tozana motoloko la Lakadi motema pe mobali ya mama fungula Lakadi en tout cas na pesi bino nyonso mbote album ezali soki bozana besoin ya concert bozana besoin ya nzemba imbela bino bobenga ngai na numéro na ngai au plus 243 ya Willy Moucheni 82 36 86 199 na sala déjà nani bon annonce bat portal ba réseaux sociaux bon moi na page Facebook na ngai bobetaka Eric Ezenge parce que ngai vrai comme nanga Eric toutes ses assurés non mais vrai Eric Ezenge Facebook bon moi na publier ba makam nanga mikolo no surtout bobenga ngai bokomelanga na WhatsApp nanga na numéro na pesibino donc Cardozo de London mais vous allez déjà na pointe le maire de Lille il y a Jean-François Bokofo Tobo Sanité na kati ya Paris bozali tellement ebele amigo tieni tabwanda mingi zalaka toujours na poto bling adishi mongombe eme bosele bozala toujours wana le directeur Fofeli Toke na kati ya Bruxelles Tobo Sanité Eric Koudia na Yves Bapa mokonzi ya limité voilà donc voilà merci beaucoup donc vraiment tozali awa nzambe ezongi lisusu na vi na nga butu mobimba nga nalali te Cléopâtre butu mobimba nga sema ye na miso na nga emesana kolela na bolingo namoni soki no voilà en tout cas on est là en tout cas je vous dis merci beaucoup toto garder ka ba distance parce que maladie oyo eza pena sérieux bato ebele bakufa mosusu bayokaka parce que sango ya liwa ya moninga lokano ekomeli yo te moi omona pena gravité nango eza te mais ntango ekomela yo nde omona pena ke non eza vraiment sérieux donc to respecter banini bamesure barrière oyo balobi ke non mpona koéviter nanini contamination wana donc en tout cas obenga bosala makambo surtout en tout cas on est tous ensemble quoi je vous aime beaucoup bye bye à suivre. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup à Lionel Tiamala, à Christian Kenzo, Joël Rocard Miesi, pourquoi pas Joe Tembe, les mannequins de Paris, Norsi Loutete, Pati Makasi Garçon de Paris, Nabo Sanyote, Faline Djate, mon frérot. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne et on se revoit à la prochaine numéro. Merci.